ya bakanete babili tokobetaka ngo lisusu lelo te po emo alekati na TV akosana makambo ya kokosake po ya bwakaki président Ngiama Makanda Weranson yango bamonaki mabe ya beti balbum na soki stress mais akoyi mpe oyemba nzembo mominga yembeli président Weranson enye esala mabe te e surtout ali ya fufu trop na ndako ya mapata balobi mpe ke roi David akomi te ndenge bila bwakaki roi David akomi te bila bwaka eloko ba bêtise na bêtise mpe bila azala na critère eboka bwaka mwana libozo ya nini yango mte panzele na ba TikTok mwa nzembo ya bato giofela ya pa madili oyebi ye tobenganaki mpo totalaki kaka moto azobebisa dynastie source information na ngeza ke dynastie bapusi yango mpo bozosolola Lacoste na bile baya koyemba na héritier okindokite bon baza baartiste me namoni moto ota emprunte ya malonga wana aza te héritier wata omema nazosolola DDD esika na ye biso oza na façon ya miziki mosusu DDD na orchestre na ye eboyokasi mokolo eloko amania eloko ne ndenge alingi mais soki epa na biso ezali ekole ya bayembi Didier Lacoste atia voix na dynastie aotia voix nini mpe akoyemba nini bato ya niveau na ye na champ wana baza te bato tu baza wana na dynastie baka na niveau champ ya likolo ese so batie Didier Lacoste atia likolo ve malange atia likolo Lacoste akoyemba bango nyonso wana nde omonaka bango baennemi 00 numéro 1 ya Vietto lelo soto bana Lacoste wana nyonso Bill Clinton benemi ya Vietto batongaka vi neti babili lelo bakozwaka occasion bayebisaka bato ngai so naza te na dynastie mpo baboyaki nkombo ya we quand même toki tozongeza mpe album afe estce na album ya wenge musika maison me babwaka afe baanimation meza baroi David foyenge oyoyoyo ya bile eza animation ewa théâtre de chaîne nabutalaka foyenge yoyoyo roi David bino bobengani bilto binda longwa yemo bino bobengani ndeni c'est le mtu abengana batu bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mokolo fe tilata mabe maison divine abosali bino te acheli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça Solo. Salut à tous les internautes de la chaîne Congo et Sengo TV, c'est l'heure de votre émission qui est moi votre humble serviteur Clégie Bompongo Zeis. J'ai toujours le plaisir de vous présenter sur votre chaîne Congo et Sengo TV officiel plus chaîne informa Rabino, chaîne et Rabino. Nous allons toujours actualiser na makamunyo sotezo le Kanamboka. Je profite de l'occasion pour saluer aux amis de caméraman le plus suspect et un grand merci à mon boss Clovis Fipa. L'argent l'appelle papa. Pourquoi pas à mon papa Guilain Fipa. Le charisme l'appelle le boss. Na pesio mbote. Pourquoi pas à maman Jenny Pirette, maman Bana. Maman Bana, maman s'appelle Sarabatu. Malgré nous, on a s'appelé Ténébi, on a s'appelé la peau. Balouon a déjà s'appelé qui. Aujourd'hui, je suis avec Yampaka. Torozwal sous temps ya rosolane les lopo. Makamango qui n'est moins bien té. Lire kaka dynastie go bimondre pe go bimate. Tosolana Yampaka pour yenda zana makambo siko. Un grand merci aussi à Ziana Fikir et la Banque Centrale, c'est nous. Aux amis de rapidement, nous avons invité Nangaï. Bonjour Mpaka. Bonjour Zeis. Santé, ça va? Santé qui te rend Ngolo dynastie. Pour 100 dynasties, Ngolo ezate. Ngolo dynastie. Ouais, Ngolo dynastie. Pour nous, c'est comme ça, Malelo dynastie. Ti papa ya, ça dynastie. Nanga jal papa Zaibo Sanga. Yangona dynastie. Donc nous sommes en Ngolo dynastie. Na ebi ke ba yanga
Bo s'abonner na mte. Bat non ba s'abonner te na ebisa ba mo star mido. 3 fois star. Et puis papa na Thiago Alcantara bo s'abonner Alain Lassi. Bo s'abonner vraiment bi que ce bo s'abonner te bo salanga bien te Yves Nord d'argent bo s'abonner na omi mo seka mo na Pupi et puis Jogo Badra Jomera bo s'abonner contre Bazeidio les noirs bo s'abonner vraiment ce bo s'abonner donc on a bonne année na ngai pas quand on zo putain belé te maintenant zoyo photo sur na masolo est important photo sur la ndenge mido oser alobara tout le temps marambo est important on est basolo laka mpaka oui tout est rozala na kana plateau ya Congo et Sengo officiel plus oui biso que le 3 toujours soit disque dynastie oui sauf imprévu naloba qui a sauf imprévu mais du coup dynastie est mal sous les 3 T bon na mamunyo so même baloba l'homme propose des dispose eza marambo ya musala eza ndepe bazo filmer biso pas frère na biso mido boy ikoza pe mona son ekotité eza caprice à boulot dynastie eza album oyo ezokende siko na ba 20 quelques chansons donc papa Hervé moko ti lelo ba demande eleki ebele mona mutu mo abimina na 50,000 papa Hervé fo embelanga pardon ko sala boete muso abimina na 60,000 papa Hervé fo embelanga totali pe négociations ali avec biso maison de disque na biso na faire rigolo les aïna moi eloko mona kati il fallait basu tout solango mais yo mozo mona te que c'est pas professionnel ou annoncer date moko ya sortie officielle ya disque et après mutaya proposer un bon poussi au moins te que ça professionnel te na niveau à faire rigola jina mama le aima na zusula eza makam pour lelo eko za Sony Music eza maison de disque ya munene donc ya munene vraiment na mukili Sony Music ezali ezali na moi problème tout secret nyo ça problème tes problèmes en moza nini pour biso ba fan to bande ko zelo moment où la kai biso ozena ebite so na ko sa ebisinga na opesa lipa lobi na tongo tant opesi te faut pesa nga raison o peselinga te est-ce que ezalaka ke pamba boyo donc c'est quoi ça boulot vraiment ça fait prix dynastie mais ça biloko mususu faut ba toucher les sous oui bien net ya Jani non parti nzembo na été donc net et pendant tout cet acte beaucoup na point à annoncer date officielle ya album papa Hervé azalaki libanda tu ne vois pas qu'il y a batu ba yembi na noté mais bon annoncer date c'est papa Hervé ezali date au clé auto tsaki dans dynastie tout le bail que le 14 février dynastie ekoki kobim et eux até ekobim ekoki kobim tu es le 3 mars dynastie ekoki kobim sauf imprévu na likapé na source information oh yani source information na ngeza que dynastie ba pousser en pour bozo solo la coste na bill baya koyemba na héritier c'est des balles oh qui nous en pour parler bon baza ba artiste maintenant moni muto ta emprunte malonga wana zate héritier wata o même na zosola non DDD esika na yi biso za na façon ya musique mususu DDD na orchestre na yi e boyo kasi mukolo eloko amania eloko nenga lingi mais ce que pas na biso ezali école ya bayembi mais il pas au formé ba no monte smoke maramba auto sala bon wana za banzemo na ba data ya omte mun sa ba yembi makasi mais yoga ba Igor Lubasa te sentimo eleli saka yango ezozanganga Cédric ba solo vocal na modèle wana na ba orchestre na ba mwana na osala yozo mona te kezo senga Didier Lacoste pe acha voix ya mwana bo poussi acha voix na makambo nini acha voix na dynastie déjà même pas 10 ans na zo ebate Robi qui panza Didier Lacoste acha voix na dynastie a acha voix ni père oyemba nini bato niveau na ina chant na bazate bato tout bazaona na dynastie baka na niveau chant likolo est-ce ce batie Didier Lacoste acha likolo ve malage acha likolo Lacoste okoyemba yo le moi bisanga ke soleil liki et la soleil liki Lacoste na musika la soleil oui musika PJ Landry japonais bajango ikomi ya solo yo sana roi soleil diva ba bebodi na be oyebi biloko Lacoste te wana oyebi biloko giva bwana na pesi mbote siko ba biloko ya na yo
esikoka bana yolo abwaki mutu akosi abwaki yolo wana ndeni ezali ndeni yado muyololo yeye siko bana yolo bachaki eza bango ndeni yolo yeye babakanisa yolo tala mutu esikoka na karti wana mutu tosolaka miziki vima ndenge makamba miziki eza miziki lilelo eza badynastie kasi badynastie wana bino bopusi date po héritier ya rocha boyebike na minute ye mutu aza makambo chemin de la gloire. Bon mutu dans les makambo il y a pas de sentiments, il y a aussi des inconvénients. Des inconvénients ça na makambo oyo zolobaka makambo lelo komo tinda batu ba signer signer lelo batu batira balika lisunzela ponga biter banani balika sunzela kasi bakombo zotangela ngana les effets de yolo na seka na bakombo zotangela ngana ekoma batu misusu amunzela ponga bia piquer crise aokanisaka mbongo mungu azwaki ya risque bakenda oluwe stade baluwe instrument siko ekendaka mbongo ezonga te kuru setiwe papa Guilain Fipa solo langa na charisme l'appelle boss odilo tswani ya bena Luanda na yebi azotala biso Yannick Bossac et puis Plamedi Jani donc na Luanda mna bazotala biso les amis de Yampara na Luanda na yebi na minito bazaya ressorti et surtout na bisa il faut pas s'abonner balobi peke roi David a comité ndenge bila bwakaki roi David a comité bila bwaka eloni ba bêtise na bêtise pe bila za na critère eboka bwaka mwana libozo ya nini ya umte panzela na ba TikTok wanzemba batu giofela ya pa madilu pe asona mais ya tila bino mokri fe ngola mtabi misaki ya obi yeto bengana ke point total ega mutu azobebisa dynasty qu'est-ce que tout ça na besoin bon we speaking ko bebisa neza kina na modèle ba kiyo na sio ba giofela na modèle ba kiyo so giofela so giofela magamnini wana fe maalo matumbo na ngana ebite ivet mbi azanu magamni bagi ofela ni mandinga ina linga na tina tala ba animation neza ba roi David foyengo yo do ya bileza ana bileza animation wa théâtre de chaîne na butala ka foyenge yo roi David bino bobengani bilto bilda longwa yemoko bino bobengani ndeni c'est le mutu abenganaki atalika azokoma octave wana azokoma te c'est le abiba jara biloko ekobwaka na dynastie te c'est le abina ndenge komuna wa lisusu te yango akenda na ya c'est le onda bengana bi oui oze Olanda ke c'est le onda bengana bil na dynastie mamo nga nazosula noko na batu bazana na mboka mapaya ba Mohamed Chalabo ba yema nazosula JDT la bâtie à côté pour commissaire Fali Poupa. Non. Il y a Jackie Azaba Sala featuring na papa Hervé Ferregola. Nzembo mona jukusu na yoka ngo suka na nzembo. Ezake ya Jackie basenga ki atanzembo ya Jackie obi azalaki nanu kokoma. Ya sala nzembo na sentimate. Tant ya banda kokoma esili. Donc alors papa Hervé Zana ya Jackie wana vient na connaît bien. C'est grave apparemment. Bon, petit date officielle est sorti. Il y a dit que ils ont un bateau boza ko annoncer biso ke ba yembi entre temps. Ba yembi na noté. Et puis vous êtes là bon petit biso date il y a que disent que mal 3. Vous ne voyez pas que toi mensonge ça tu as un problème morobo. Ba ko yemba na ko tsanzembo ya debilo. Ya Jacques Ayemba. Mais nanu ne atenzembo te kasi c'était bon na be utilité ya JDT za ayema na baker ayema na banzembo basali déjà fiti bon album eza affaire yenda o décider album eza affaire mais yo ebité ke apesaki ba massa na nene surtout ba chant omoni genre makambo yo sula makambo yango epesi Bill Clinton motema mabe yango il faut to ebisa batu ba comprendre eloko mo o tozana mo tozo sula vraiment na bike pasteur na ngai tie bongo et puis Charlie Kabe andere des États-Unis ba otalanga. Et ça que dynastie ezali album ya fait rigolo. Hier au la choix soki koyemba na nani ou pas. Eza mutu te akoki ko décider que ngai fona za na dynastie okosi. Okoyemba pe sikoyo to longole on a 16. Do yembi sikoyo longole on a 16. Mais oui po ezali eloko na ye moko. Soka yoki patali lignée o yango te. Il faut que o bomoni ke bomoni bo trouver bon
que JDT asalara featuring wana nde basali na fere akotia sunze mbote oh ah ezape mabete akokipe kotia akokipe kotia akokipe kotia donc ezali album na yete ezali album ya fere go la bataringi o asali album na ezali Dynastie volume 1 à volume 2 tokoye ça on peut volume 3 ce mabeni pour ba les matchs zo ya tina volume 3 tokoye ça on peut volume 3 pour ça la banzembo wa kitoko eleki ebele na Sony Music yemo azo ba bandela papa bandela papa wana Sony Music yemo azo lela donc fera bandela kaka abandela tellement banzembo eleki lekele bato bazo ba cadeau o eleki type bokana charge à Bruxelles suka na nzembo ya mpaka question mususu za nazonga no ngana zana nga wana Sony wana ozolo bana ya mutu moko tondeni parce que Sony est institution yo check Sony zo benga faire papa bandela est-ce que ils ont manière professionnelle de travailler oh na bien bon temps va ya na ba tunde ta jani na nzemo ne wutu ba yeba mais bino wo check disque mal 3 zelana ente comme les bino charge te eza charge monte zeb na to soula bien na bibo album wana Dynastie mukolo na ngweza faire akoko msonta na petit volume 8 lelo déjà Dynastie eza ba 20 quelques chansons et ko ipe ko suka to bito poussi Dynastie volume 3 mabe ezate na ebité dialo Sarkozy ezali vision ya mutu ouais ezate que tout ça les lomo dans l'ensemble non ezali vision na ngai ezape na tana koza na zana posa na yo na tawana lobi oza prêter tant yo za la presse ko ngana zo c'est basé na makambo susu yango moni bimsa ba confio ba boyinga balingi ngate basali ngabo eza ba suite wana ya bakanete ba bill toko beta ngo lisuli lote po emo alekati na TV akosa na makambo ya kokosa ke po ya bwakaki président ya mamakanda Weranson yango ba munaki mabe ya beti ba album na soki stress mais ko ipo wemba nzemo mimba yembeli président Weranson nye sala mabete et surtout ali ya fufu trop na ndako mampata e ya kutu papa madilu pe a son âme ayembela bango mais yo siko mwana o soki bango tu bakoma eza même balacoste akoya po wemba nzemo mimba yembeli vetoni siko ba yemba yango te po net ba bilelo ba uzwa occasion ba yebisa batu ngai so na sate na Dynastie po baboya ki kombo ya we oh quand même toki to songe ça pe album a fait est-ce que na album ya winge musique maison mais ba boire a fait to beta ba mara mususu oyo ba musicien so ba expliquer biso ezala rabi est-ce que yo ga un album ya nani ya quadra ne ayima album na kitoko ne abeta yo kaka beta ayibora papa wemba maleka na viva esa choix na yi redi emisi bayi lo souhaite yeba pona papa wemba mabeta ba disque na auto beta disque yo ki koma papa wemba mais lelo ka iko koma ngambu ke mutu mo boy soki olingo sala bo te batanga ikombo ya Vietsone na tanga ikombo Vietsone ba boy banda na on album na yo moko po ba mpe ba sala ba album tant ba sala ba album ba banda na o ya bango moko ingénieur Marabu Embi na ebité vraiment président na Peter Kabangu makambo je dis bola baba na bango moko après ba e sala kitoko yo lingo corriger ka ninga tandis que yo moko kutu pour faire uta na wenge dans l'ensemble yo moko kutu mwana oto yebaki yo te to monika ba na garçon moko boy mwana moko wa mukia mwa pembe ya kugate lelo mwa jaribu yesu ko pesa ngo po e okoma ke obandi ko bwaka e komi komo nani boy mais bon onora mutu wana bango ni on so wana nde omona na bango ba ennemi 00 numéro 1 à Vietson lelo c'est to bana koste wana ni on so ba Bill Clinton benemi à Vietson bato na ravi bango ba côté livier faire na sele ba boy comme ba côté livier malé ba binemi na bona ndeni binemi au vie na ndeni yo kana sura zogi moi watu na yangama ya binenga bandaki faire wana tangi kombana yangama bengi mala kombo na ye ya mboka po ba kombo na biso za ba kombo ya mboka soki na boy botu na yangama ya ebine na banda siko ebongo lelo wana za ko bwaka te siko fala bwaka endengi nini non ba arrêter na ba bêtises bango kutu bato ba uta dalenia ba souris de carnivore en français pourquoi dal na lingala kasi ba geno ba beauté ga veneta banani ba beauté ba souris de carnivore
en français alingala pourquoi dal ba wana nani ndi pourquoi dal kasi bato bazokosaka ngaso na longwe po baboye na lo bakombo ya nani tanga kombo zo ba ebo yebi garçon nga za mutu na oba mozo ebisa nga mnande na zabu nde tu find na yo ba uzembo ba yebi ba petisa ba mayuku ba yebi staff na nga les effets ba yebi ba jeto ba umba ba yebi nga na banga na obanga na tant on lo baba kombo na ba on lo bozo yo kat Christian yabi ya yebi ingénieur Seydou tant on lo baba kombo ozo yo kana yo mo tu find na yo il faut tout le bamarambu o eza vrai to so la marambu o eza professionnel to so la marambu te ezaka azaro moni lelo e komaka na culture mambamboko polémique eza na sens te to sala ba œuvre o ekotika succès na œuvre eza biloko mibale musique eza succès te okosa pe succès otiki bilembo te net dana na sala succès tika bilembo te baze belé tanga tamoko kasi wa sala succès tika bilembo te na ke na ngaka na polémique te chaud rambem yon ngoy sanga na l'époque msuyo sa mona mke mandundu talanga bani zobet kenda kota kongongo tsoko konkengwa kota kongeda dodo mandundu talanga ba janon tsango bazobwaka mais atike lembo bilembo tikela ngai ngala komana nga denge sare ofesa kinga komana nga kolela ve godé le fombo grand bassiste ve nanga godé le fombo vraiment na ebité tant na benga eve boy aibinde ba respecter ba petit et puis clin d'œil à toi mon vieux aibisinga boy abi bato belé bazobeta ba martyr on dirait ça sentiment abeza na leader moko bo mona ye ya kokufa na stade wana eloko ekoboma ye ezala pena bimi atali modèle population ye atali mune na stade akoki te akwei akangami eloko ezosala bato ebele eza tembe na oloba maloba na ye eloko ezosala bato ebele eza tembe soki bato ebele bazwi conscience te yo mona ba leader ebele ba kokoya bakao na podium et puis arolinga bato bazotia tembe fo babetaka martyr bachila bango déjà ambulance moko wana pembeni akake ozomata ndenge komata na podium e makambo kokutana nango ekamuso te po soko kwei batio mama na ambulance bamemi yo et puis sengi bato babeta mingi ba concert na butu po na butu soki mine ezobeta et si ça somme et ça là qui au moins pena stade mobimba bien te mais na ba moi ndenge bato ba mataka wana abi eza moi bete po na ba santa ba leader mosusu okoza na maloba sérieux bon ya yebi ba leader moi azoloba kutu moko déjà ute kufa tie kuma ya kanga bandi na libo alinga kufa na koyemba azokoka te alobi maamba solo parvi bosulu ebenezer ayebi Carlos Bila ayebi alobi maamba solo akosi te moko ekoma mati na se émotion akomokanga babande wana nani règle nene bon yo yebi ete nous ça na sentiment bizarre moko wana Clovis mipala boa webi kapesi pe conseil pona bato baroya obeta voilà si vous cheva mabogotolo yende mto yeba oni font 400 naib solo mo lobanga na to sola na biso na oyo mon stade de martyr ils en a 80,000 places oui parce que 80,000 places wana ils ont ekokité biso pour 80,000 places elle aura ba vandi na ordre moi ba couloir pour l'état comme on dit biso to beta moi ba couloir il faut ça ni etikala na musique ba couloir wana sala bien te faut ezipama soki to silisi 80,000 wana pour dire colo da faut comme ba 120,000 pour na ba couloir soki to silisi likolo wana pour tout faut pelouse etonda wana makambo stade des osenga biso pour na musique de bobongisi ndenge ni pour na kwento bazeidio les noirs yinda imamto sur les pistes mido 3 fois star na bia biso to beta concert eza classique et logique pe déjà gouvernement yemo wazo singa que il faut limite à stade et souka 80,000 personnes
pour bazo sentir débordement où il faut ezala pour nanga pour 80 000 personnes on a déjà titre. Est-ce que non stade des ala sous il a fait rigoler ezala te pourquoi pour ba vendre des billets fallait banda les 3 na sortir dynastie nyo surtout bolongoli pour vendre des billets on banda quand nalobi tant ezana ba misu ba utobeta ba stade ba no sanga demo batu ba yete par rapport ko regete o ba salinga mabe ko euti boy biso wana banani ka batu musique ya mboko ne batu tu ba Hollanda biso ba so comprendre mettre zeti ba lebele allez la skona kombo banani mettre manu moins depuis Michamulongo bazo lela na ba kombo batu to batu boy batu ba sali po stade nangé sala boy alors ye moko faire rigola dès que auta voyage azonga ki sasa annoncer que akobeta na stade de Martyrs public et bandana zala a une émission na o na la t-shirt déjà stade public déjà et bandi publicité avant hier a annoncé publicité officielle donc c'est que elinko la que ba fanatique ba goulois ba gladiateur bazali na souci ya musique on a fait akobeta concert on et non pour na bisoka ba goulois akobeta yango pona bato nyonso balingaka la bonne musique pour faire azali toute génération confondue oya kati na okuta ba bokelo isenge oyebaka no bo abana mike okuta ba bokelo isenge ngoyo makambo yango kasi bino ba botega vanega ba jeune la tout za mabe te pona bato ba ko comprendre biso te ya pa kanda vandi boza vie nanga mais o eza plateau nanga lo wa bureau nanga eza lokola te za bureau nanga ngai ande place au fona misala millionnaire donc tu ne peux pas venir na place nanga musalo benga nga petit ou leki eza bato mususu ba comprendre nanga te ba mona biso lo wa ben poli to manka ki pas tusiana nzamba limbisa bango juste to bande ko zo msave na tout ça na bo manka ki ya te to manka ki te po to ibse ke TV to na place à musala et à place professionnelle c'est logique eza lobenga biso petit ngana lobika par rapport à babokelo isenge bino boza boye lelo na vitesse ya makambu oyo pourtant wana lelo mambo ba WhatsApp ba WhatsApp Facebook mamto ezalaki te tango ezalika bato batala na bon RTNC ezaipe po bima na musique pasi donc ce que ya on a lobineti c'est ya ba bokelo isenge po et pas ya faire bato ba okuta tout concert ya faire au moins na ba papa ba 85 ba oya pour ba oya yo ka la bonne musique bon le concert héritier ba papa ba 85 ba uta bana na ba kuluna ba botula ba chombola ba et bon yo été orchestre monsieur betara na kisa orchestre ba kuluna nditi orchestre ba nani ba kuluna tanga na orchestre moko mes condoléances na famille soviétique tout net Peggy Jambada et donc tika na fana est-ce que Webi qui après Bino héritier pour bêta stade des Martyrs bonne chance na to c'est pour ce héritier les lois aussi ba Félix Oazé quoi il a tika et j'annonce déjà Eclipse mon sosoto aux alané à la semaine prochaine pour moi le sous la stade des Martyrs te batika buzuba est-ce que na tika buzuba Oazé quoi na mboka Oazé quoi tata na 1000 personnes balandaka nani président Oazé quoi na mboko ya zata na 1000 personnes balandaka to beta masolo ya musique pour na loyenge to moni makambo bazolo ba moni siko na pesi lo fombo rezo moni bato lo fombo alobeli bango na pesi lo fombo rezo ingénieur Marabouye mbi vraiment Cédric Mbala Cédric Mbala yo ngolo ba Kevin biso wazi ko sa pe crise na podium mais oui c'est quoi ça na ba fanatique te to sola bien au moins babilo msuto solara a ebenda ke balobi manquement batonga ka basali bo na bia ata stade ata imika waze kwa koto de sa imika te ki tireza na ba fanatique te to même mama na loyenge te bien sûr via zumbongo na musique bon tango wana bralima mte na opesa mbongo lelo musique ya beta $100 bon ba vie na limite o beta ngo auto sur les polémiques te to sur la mampo batu ba yeba eza nini eza facile te comment la jeune mon oiseau beta concert $20 yo so mon esika bill kinto oiseau beta concert $5 jamais mais ce ba ye a nso bense na teva noko ya uta ondimate ne basa na poate est-ce que ba peser te abi président Félix Oazé quoi candidat à toi
mon papa nga benga ra bon papa bino matete za père na biso matete baninga ba père na biso donc c'est comme ça waze ko beta concert à $100 te wapi tina lobi ko beta ngote na beta ngote depuis orchestre ne ba depuis orchestre wane banda na beta ngote wane za $100. Tu penses que Stade du Martyr il ko beta mana $100 na lobi tangu nanu kutu bato $100 bazoya te et bon bato petit peuple bahoya est-ce que mutu vraiment le moyen musu kinga sani ayeka na ye stade pour natala waze quoi non arrête tala tokomi na tamo bo ya génération moko après JB Mpiana président Werason eza na 2 personnes o lelo bazana monopole ya ma stade ya mboka oyo na musique ya mukolo na règle et bon héritier watana bo monte ka to sola bien héritier na wa comité maestro Fabo nan pété atabina filé pété i amte mamni yoso yebisa yosko se omoningo lo baka bina filé ngana ta tentire eza cher ya pakola ngola nga eza tentire nga eza cher ba ele nga pa bikam tanga ute Turquia na renforçant lisusu donc pour na yo bat bakobeta stade bazaka 4 stade lelo mutu akoki kobeta yango tomema bajete eza président Werason président JB Mpiana Frère Egola ma chérie mon frère Ngenan oui Yenan band nande pe hita sinyage yo o hita sala beta hita sinyage yo oui hita sala nini asinyage yo ma abeta ite le stade héritier za lwa mta asinyage yo so signé yo ma c'est que o signé yo ma bundi yo moni peke alonga na be ya ka ima mona zo sa e yo meza ko ba o beta na ba o yo za rate o za mobali moni lokwa na yo mekenda ha bongo to za mobali mono signé donc zo ya mo bi ke logo na o ya ko na okukana ngango te musali no ka po makama on ngi après un paka stade héritier za lwa mta signé signé yo yo mango sukendeni dans les makambu il y a pas de sentiments, il y a aussi des inconvénients. Inconvénients zalaï wana na les amis de Moula na bi Koweït yangab na ingénieur Moula, ingénieur Jésus, ingénieur Pompo Madoule Nzambe, ingénieur de Mondele, ingénieur J3. Asa wana ngana osola nga pete na osisa na ngana kena nga rozidi kapen tout la ka tout la muki tout moni na ba réseaux sociaux. Bana ya artiste moko ya munene ya mbuka o tuloba mwana keina ipupa ba sala ba direct na bango alobi te batuna ke mutuna répondre pe que non je voyage je fais ma vie avec mon argent parce que je travaille papa na biso bande ko tindela biso mbongo mais akata atindaka lisusu te batuni ya popo bandekone lokwa bamarco 6 alobi basololaka te ya cela 3 ans yo atanke papa moboti bato mosusu baleki lokola Chantal Bomolo afingi keina ipupa mwana sali te bawa bofinga ye papa na bino bwaka bino mpona impolitesse yo atanke parent okoloba nini sur ça bon na ok ce qu'on a fongoli qui sagesse na ngai normala ke na bien nde tozara awa tozara mingi vraiment pour na ba vie privée te même bana ya ba artiste o ba komo na ba erreur rebeli soki papa no za star yo za star te mwana ndumba za ndumba te soki papa no za star yo za star te quelque soit na papa na bino akipe yo na ou pas eza makambo o e engagé biso te po bozana ba famille na bino bako malgré bako batu musu babuma ba mama na ba papa malgré ça mais bozape na ba tata mwasi bako donc bakoku ba tata mwasi ya ba mama na bino baza ba papa na bino bokoki ko arranger yango na ba famille na bino bokoki ko meme na biso yango na ba réseaux sociaux te
po eza makambo ya biso e engagé biso te biso o e engagé biso to mona na musique moi nde na zabu surtout wando so na musique siko na boya na règle ti lobby so e comme na makambo ya foyer na la e engagé ngati wana mneza makambo e comme ta la vie na vie ya mutu ezalaka moko mais amsu na makambo etali musique to koloba o ezana besoin to loba mais so comme na makambo esali bo non en tout cas vraiment bana ba artiste ba meka o changer et ezala bien po bana ba lwa mbope bazala mais to mona ba on a TV ta bana be volo ko baza ba pina ba shula yo so mona shula yo leko papa mso volo kwa sundola biso depuis kala non mais bana lutumba ba teki lupango mama telengani mama so na lobi yango na yole esu sa ba rankine ebele donc eza mambo na oyo koloba te po se na lo ba vérité na ngwa na yole esu sa mambo ebele bana fali bazela o ezokota na bana okay siko ifale neti na mamamba ba lupango wana lupango lutumba batu bakoyi ba mo famille lutumba mutu ba ami placé na moni ngana osalo faveur wana olenga na lobango lukaju ngana omemo pa mwasi lutumba na o azulu ba makambo wana osolango yo mona mama à côté na biso mama à côté na biso ba master ba mère na biso na omema yo mo osolango na po ngana ko loba makambo e bimisa na nga makambo na omimo seka mwana pubi donc jogo bad tant sigo mona jo mera donc danger ndongo lobike makambo ya keina eza makambo ya vie artiste privé okobeta ngote mais mama moko abimi na TV azo finga mwana ya artiste wana solo papa na bino sundola bino fali kaka na kaka boy sko mama lo wa ya ko s'adresser na mwana mukeka poza warrior to poza ndeko na ketchup siko yango pelo mususu na ba artiste na biso après vie o ya musique eza na vie mususu vie mususu eza baza ba parents félicitations à papa Hervé Ferregola vraiment un vrai responsable tant le papa Hervé papa Leki na bango c'est vrai moi na makango azalaka te azalaka te na leta mboko lusunde ya sala mokolo ba oteka nyonso bana pa fo ba ebaka comment bakoyi ko arranger pe na bana na bango tokoyi ko condamner bana tozonga pe pa ba parents comment bakoyi ko arranger pe na bana na bango soki omonaki okoyi ko bota te okokai ko lata prudence déjà tango ozobota bongo il faut uzwa charge pour déjà mwana ayebaka te ke na ya na mokili parent ne mto ayesa mwana mokili donc mwana za obligé ta salisa baboti moboti nda za obligé salisa mwana po ya lukai mwana na ya na mokili yo ko za na $1000 no so obi opesa ba parent te ya yo ce qu'on a même on a culture mondeli so obi opesa ba te za ya yo donc ne langage biso ba congolais to non na bota mwana po salisa nga non moi papa chéri ayembango ke mwana ayebaki te obligatoire fali fois saler la bana wana o me bongo nani abota bango nani asala ke po bango baya na mokili yete bana na bayebaka te yake kolula mama na bango amemisi ezemi baboti bana wana donc il faut sa charge na ye bolimbisa ngai musu na koti makambo wana eza makambo na koya kota te zaka potoli bon ya pas une dernière question avant que to chiter eza ke nazoyemba ngalelo nazo place oyemba ozemi de landa makambo akala tala fali ya kipaka te c'est le passé o tomoni yango tout yoki yango tozomona na ba TikTok la jet set Ferregola Jésus Nias papa Hervé le padre Nika Boronina Champions League azoyembango azobetango boyokango te babiro boyokisa ete Diallo Sarkozy na PC mote DG Polo Pichu Botoko et puis Tracy Elisa presse présidentielle la bouche présidentielle Tracy Elisa my bro mon ami
Je te salue, na Notre maïs. clin d'œil à toi. Banisa mpunda, Jerez Zamba. Oyo ya biso na ya bango ekokani te. Bon yo ka sundama te betama partout mais ezalaka na sundama ezali na sens nango mpe na genre nango. Oyo ya biso na bango tokokokana ate jobo parvi bosulu. Biso na bango tokokokana. Nani aye na cran? Biso eza na cri na biso. Biso eza ke ba oyo babetana oyo balobaki babetana papa Hervé na wenge eza makambo akala eseleka. Oyo sikoyo toza na temps ya dynastie. Eza par rapport ya ba détracteur oyo babimi ke nga nasala iboye yango toyeni eloko wana. C'est le passé. Oh, bon bobeta ane na maison mère eleka. Maison a 18 cra fali boyo boka. Non. Te posé à fali ka boya boka ngo déjà. Tozwa neti cri na ye yani. Tozwa cri na ni pe biso na to genre ya musique mongo te. Biso toza na rumba pire. L'originalité bokoko. Yaza UPA. Nani a UPA? Kasi ye fali. A UPA? Si. UPA on sala onde no. Oui, on a été ba pantola mine ba démarche na ba. Yo mona hete. Allo matumbo ozo mona maka. Il fait bien ça noti la ozo mona maka. Na mi mo sega mona popi. Gereki abishina mamali ba mona ba mo place baza. Avant de continuer. Et ana mutu moko komone Ziana Fikiri. La banque centrale c'est nous. Babet uzamokamna. Ziana Fikiri. Na PCP mbote place ça. Un mot, le baral Ziana Fikiri le loba moko. Ziana Fikiri. Bonne chance. La banque centrale c'est nous. Ziana Fikiri. La banque centrale c'est toi. Okay. Donc c'est toi donc. Namonaka banque si c'est lui la banque centrale. Je vais les voir. Quand à toi Ziana Fikiri. Na pesi mbote tant na mona Ziana Fikiri na mona ba mo directeur à banque centrale, la fille de la directeur. Oh azamona mwasi. Mona mwasi. Ah oh. Ziana Fikiri. Ziana Fikiri. Et clé à papa Blaise Batekele allemand noir na lo batang na pesa kaboe yozongi saka pour to sala yango. Ngana pesi na miko yo zong se kota na poche qui zong ça le soutien ba komi ba teti ba toi. Clé à toi Patrick Beckham là du maître le 8 mars. Tueur de mensonges. Le 8 mars to zawana. Na obeta samedi o nazo ba te so dimanche na place na nini na Changu. Ah beta wana. Et ande na Changu. Après Mbanza Congo, Luanda, Brésil après, pourquoi pas de belles mousses Kinzilu. Mon honorable Maïbro, n'a voté en cours, et pourquoi pas Eric Mboli, visa Turquie, oazan pour ça qu'il est Turquie, oazan pour ça qu'il est France, Belgique, États-Unis. Bon, le Kanga n'a mis pas Eric Mboli. Il y a un visa, mais c'est le visa. Clin d'œil à toi, mon ami. Il y a un paka, tu commis presque un souka émission. Je sais pas, bah dédicace. Et puis, on a informé que bien affilé l'artiste au Kababa Basket. Aucun de nos automonités vidéo côté na bango qui sait souvent la difficulté ba basket aki partager kuna ça la bien yo aucun de nos auté faut kabila bana qui sait bon ba basket neza ba fille d'Odido c'est quoi oui mais la raté wana donc non ko katena ndenga na tambola rapide efunga mafuma akabila batu na okabila na bien net biso we petit na ba marula bilo a bon to rose na marula c'est bon oh petit nanga c'est bon quoi c'est pili petit nanga non ni wana oh et bon na petit là to go ça la lika OK amarula mokonzi master ngai petit là pesi ombote rapidement ba dédicace parce que to comme dans donc Turquie et engagera ngai
Donc star Mido, vraiment 3 fois star, papa na Thiago Alcantara. Et puis Alain Lassé, Gilles Semo charge à Djobou, donc mon petit Gilles Semo, puis Christophe, Aristote, Poupon, Tati. Donc Gaël Silla, donc Lipa Moto, et puis Yves Nord d'argent, et puis Naomi Mosika, mon apoupi, Djogo Badra, Jomera, donc Djogo Nangadna, Quantro, Baseidio, le Noir. Mon circuit n'est appartenant à Nanga. Et puis ce n'est pas Parvi Bosoulou et Ben Ezer. Circuit Mokananga. Ce qu'on a Carlos Bila, Kabé, Tracidina. On peut se mouton, on peut s'assiko, il y a sur la franc congolais. C'est ce que ça va bâton ébélé. T'es oh non, peut sortir. Ah? Non, on a 1000 francs de bâton. Non, il y a le soulage, j'en suis au cadastre. Bon. Vous avez le soleil agence au cadastre. Il y a le soleil Cédric Mbalate. Il y a ce soleil qui a minute pour $200. Bon. Et tu as ni tembe. Eh. Il y a soleil agence. De là non. Soleil agence au cadastre. On appelle ça soleil Cédric nani. Cédric Mbala. Ok. Soleil agence. Cédric Mbala et Kimi. Et nani. Et Kimelo. Et Kimelo. Donc Kimelo n'a plus ses pas naï. Ok. Cédric Mbala et Kimelo. Social et Kimelo. Il y a Chetembe, on appelle Chetembe. Ce que tu mets qui sont c'est l'ingénieur. On a Cédric Mbala et Kimelo. Il y a Chetembe, on appelle Senini, Chetembe. Namona. J'en suis au cadastre. You peux Chetembe. J'en suis au cadastre. You cadastre. Donc j'en suis au cadastre. Nalim Nanamona. Pour ngana Saint Thomas. Ngana Saint Soukana Moutoua Tembe Aliwa. On est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. C'était là Yampaka. On a eu à partager avec lui tout solo li par rapport à Nyo Sotuzo Leka. Tout solo li vraiment. Nansi bateau pour ça ba précision. Mohamed Chalakou. Nasidaf vraiment avec pasteur nanga héritier bongo. On a battu nanga katina Gilles Semo. Sur la solité bongo et salama bien en réa aux oité puis chef à Mabogotolo. Dans une sonne belo moko Yvette Mbiazano. T'as laissé Yaya comme ça beaucoup de temps. Tu fais mal, tu ne causes pas. Ah. J'aime ces trucs là que tu fais, ça me fait du bien. Ok. Un message mon a lancé avant la 4 émissions. Non pas que monde est au vendu na plateau boy. Et gobima na ba téléphone na batu na ba teva batu. Si. Na lopoto ba benga ngom magie technologie et c'est pas magie mais ça magie et technologie biso to lobby awa batu ba tala ngona ba TV batu ba tala ngona ba téléphone. La personne qui fait ce genre de magie, c'est Osé Mido. Osé Mido, il y a biso ya Congo et Sengo officiel plus. Yende muto asala la magie wana poto bima na ba chumbo na bino na ba TV na bino. Plateau qui to ngabi Congo et Sengo officiel plus. Na la wana nyoso to aneza Osé Mido. Osé Mido, félicitations à toi mon frère. Muta loka caméra. Et puis nous avons malobébélité pour nous aussi. Ça va moniquer la soukia. Bye. Batubayate, Obanda Bangomabe. Obanda Bangomabe. Invitation au ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow le lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, on m'a fait il a tamabé. Maison Given à Bossalibinoté à Tchelibinoté promotion Angolais à Pamba. Maison Given Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow.